Mbote bandeko na ngai, bana ya mama, bana ya papa. Nazo sala musala oyo na munoko ya mboka na ngai, pona yebi bipai nyonso bozali na mokili na mboka. Oya koyoka yango, seka uti na libuma mama pe papa na ngai. Na pesi bino mbote ba misusu na moi, ba misusu na butu, ba misusu basi balali. Bino nyonso mbote place bozali. Ngai mama Sisi na ye lisusu na oyo ezali malako na biso ya mokolo na mokolo. Nzamba asali biso ngolu po tosololaka. Tokosolola na tina na lokole. Lokole nde beti. Lokole soki ebeti, mutu nyonso mato efungwamaka. Lokole soki ebeti, mutu nyonso alinga yebe loko nini mokonzi alinga loba na mboka. Yango wana biso pelelo na generation na biso toponi tobeta lokole pona koyokisa bandeko na biso baza mosika pe penepene. Tobandaki koloba wikeleki na tina na oetali molakisi. Na anglais babengi mentor. Azali molakisi, azali coach, azali entraîneur, azali moto oyo alakisaka baninga nzela po mema bango place moko songolo. Place ya mabete, place ya malamu. Ezali moto oyo azali kotangisa baninga makambu ya malamu oyo komema bango po basepanouir lobi pe bango bakoma bato. Mutu yango oyo babengi mentor pe ye wana kaka molakisi, aza coach, aza entraîneur. Esengeli azala mutu nini? Po lelo nyonso esi ebebi. Nyonso esi ebebi, okosolo na nani? Problème ozana ngo na motema, pasi ozo yoka, okokabola na nani? Po na koyebisa oyo amemi ake kopanza ngai sango. Eza pasi pe mawa mingi bandeko na ngai. Uta kala soki totangi na kati ya Bible, tokomona Yesu tango ayaki na mokili. Eloko nyonso bandaki kosala lobi na tindami na tata na ngai. Nzambe tata nde mentor ya mwana. Mwana zosala exactement oyo mentor alakisi ye, mentor atindi ye. Entraîneur na yo nani? Coach na yo nani? Lelo to komi na ba problème ebele ya santé. Pona nini po tozo bomba makambu na motema. Ozangi mutu ya solo oyo kokiko kabola na ye. Eza pasi bandeko. Nzoka nde soko zana mokumba na kati ya motema. Ozwi ndeko ya solo oyo kokiko kabola na ye. Eza lokolo kaboli charge na yo na ye. Okoyoka peke motema ekiti. Me mentor yango esengeli azala mutu nini? Esengeli ye moko azala mutu azana exemple ya malamu. Esengeli ye moko azala ana témoignage ya malamu. Azana expérience oya koki kosungela basusu po bakende liboso. Ndeko nanga kobika yo moko na mikakatano te. Kobomba ba problème na motema te. Sambela nzambe ya lola oya za capable ya kopesa yo mutu papa to pe mama ndeko mwasi to ndeko mobali pona kosunga yo na kata problème ozanango. Ya solo Biblia lobi boya na mikumba na bino epai na ngai na kopesa bino o ezangi kilo. Ya solo na molimo to mema mikumba pa na nkolo akitisaka kimia na ye na kati ya mitema. Mena nzoto tozana posa nazala na ndeko tokabola na ye. Ndeko na ngai yope. Tangu moninga azana pasi na motema. Azana probleme za koswa ye. Asepela ya kokabola na yo. Boni okozochi yango libanda. Wana nde sike kamusaka ngai. Esike buka kangai nzoto. Na pesi yo confiance. Na ye kotalisa o problème na zanango. Boni ozwi problème nange komi nzembo. Boni ozwi problème nange komi nde lisolo place nyonso kovanda. Ndeko. Na pesa ki yo confiance po na mona kike. Experience na yo ekoki kosunga ngai. Melelo lisolo nange komi na minoko batu nyonso.
yango wana ndeko na nga nalingi nayebisa yo avant osengage na mutu lokola mentor mutu oyo akoki kozala lokola entraîneur to mpe coach na yo esengeli osambela nzambe molimo mosantu arevele yo papa nini mama nini elenge nini mwasi to mobali oyo okoki kose confie na ye obanda kopartage na ye akoma parti ya vie na yo comme ça omikuta ozali dégagé malade komi mingi lelo na nzoto po mutu aza komi bomba lobile kopasuka pum mutu akwei mbala moko bomema akei po na nini po azangi mutu akokabola na ye likambo ndeko na ngai mentorship eza eloko moko très important na bamboka o biso tozali eza na bamisusu bakendaka université akekaka kotanga persona trainer ye musala na ye asilisi azwi papier azwi PhD musala na ye encourageaka ba oyo baza na bolembo mususu aza wana santé ezo permettre ye te ata kende komona docteur po azwa kisi ya koya asoutenir ye basololi encourager ye babimi na ye ake atiki ye azwi kisi bazonge mususu esengeli akende na gymnastique akokaka te ye akoya asololi na ye amemi ye na gymnastique basali na ye ensemble après azongisi ye donc ye akei kotanga kaka po azala persona oyo akosunga basusu batelema na bolembu na bango bongo yo ndeko na ngai bolembu oyo oza nango baproblème oyo oza nango mentor na yo nani oyo kokabola na ye po yoka motema na yo kimia motema ezalaka pasi soki eza na makambo me soki ozwi ndeko ya kokabola na ye ya malamu ndeko wana mpe ayoki yo azongiseli yo mpe ya malamu le mosusu bosambeli lisanga okoyoka motema ekomi dégage nazwa bato mingi akobenga yo mama tala o exhorte ye kaka na mosika ata na telefone okoloka bi mama nayoki kimia ekoti na motema po kaka na partage na yo donc on dirait nazwi mokumba ngo na pesi yango yo pe oyo bazopesa mokumba zala pe na motema wana ozwi mokumba bondelaka pona yango tango ozobondela pona yo bondela pe pona ba oyo bapesi yo mikumba na bango mama na tango biso toza kobika na lelo lokola toza ba mama ndenge Bible elobi biso basi oyo tokoli tosengeli to servir exemple pa ya bilenge o baza koya na sima na biso yango wana ngai elongo na yo mama tosala musala esika nyonso tozali omoni elenge aza komitungisa na problème pesa ye expérience na yo ekosunga ye po bango pe lobi batonga monde ya malamu bayaya bino pe bobanga biso te le msoza na problème oyo ngai na koki kozala tana liloba moko ya koyebisa yo po esunga yo olobi ba mama wana soki koyebisa ye problème te nzambe kaka ya lola oazana makoki ya kofongola miso afongolaka bino bilenge miso bomonaka epa ya nani okoki kose confier na yebi tangu biso tozalaki kokola ezalaki le mususu pasi pokoka kosolola na bamama mikolo me lelo na génération na bino na évolution ya monde ndenge ezokende na science ndenge ezali koévolue okobanganga mpona nini mama oza na problème nyonso solola na mama oyo moni molimo atie yo na motema solola na papa oyo molimo atie yo na motema kabola na ye akopesa yo eyano ya mutuya pe eyano wana ekoyeba kosalisa yo na fitia pe eyano wana ekoyeba kosalisa ba oyo bakoya nsima na yo okozanga expérience akokabola na bango te Bible elobi na kati na Ephésiens chapitre 5 verset 1 tozala baimitateur ya Nzambe ya Yesu ya solo Yesu azalaki tangu nyonso kosala eloko azozongisa matondo pa papa na ye azozongisa matondo pa entraîneur na ye azozongisa matondo pa mentor na ye
kasi yo ndeko na ngai mwana na ngai ya mwasi pe ya mobali lelo yo kangamaka na bamama te lelo yo kangamaka na bapapa te o bavie wana baza faux bavie wana balongwa kuna ngonga esi eleka bamere wana songi te nzambe ya lola aza na baoyo ya ye bondela nzambe kobika yo moko te kobika na systeme ya lelo te kobika mpo na systeme ya telefone te kobika te mpo na ozolanda na bamedia te zala na oyo nzamba atie yo a cœur opusa na pene na ye akoma parti ya vie na yo akoma mama na yo akoma papa na yo akoma frère na yo akoma sœur na yo obanda kopartage na ye bobanda kosungana okozala dégager na esprit okozala dégager na mind okozala dégager na nyonso lelo stress ezali maladi oyo ezali kobebisa bato na kati ya bamboka oyo mingi bakufi kaka stress biso touta kuna na bamboka na biso toyebaki kombo ya stress te tobanda kobenga yango basusi nzoka awa eza penza maladi oyo ke ekotisi mutu penza na libulo akei mpo na nini vie ya solitude eza mabe yango wana ndeko na ngai mutu nyonso oyo okosangaje na ye azala lokola mentor na yo azala mutu akotrahir yo te azala mutu oyo okotosa po ntango ye kokabola na ngai problème napesi yo conseil malamu mpe oyoka osalela yango po soki osaleli yango te ekosunga yo tozwa eyano na situation oyo oza kolekela toza na baproblème ebele toza kolekela na kati ya vie bato mingi baza kokufa na kati ya stress po bazangi mutu akovanda na ye bazangi mutu akokabola na ye bazangi mutu akoseka na ye eteni na biso oyo ya lokole ya bwanya ekoteya biso makambo ebele toza na makambo mosusu tokosolola na ntina ya koseka koseka mpe eza eloko mosusu ya malamu na kati ya sante bandeko na ngai omonaka papa moko mama moko ndeko moko asekaka na ye mingi tala elongi na ye okomona elongi na ye ntango nyonso eza pwelele mpo na nini parceke akoseka wana azoseka aza koserefule mpe azobimisa makambo ebele ya kati ezokende libanda yo kaka kokanga kanda mpo na nini yo kaka elongi akokanga mpo na nini luka mentor luka entraîneur coach oyo akosalisa yo na ntango oza na mikakatano kokufa yo moko te mokili eza na bato ebele mpe nzambe aza na baoyo ya ye atya na mokili oyo soki obondeli akopesa yo papa akopesa yo mama ndeko mwasi to mpe mobali oyo kokabola na ye ntango nyonso mpe bokobondela ensemble mpe okozala dégage na oyo ezali lokola baproblème to mpe basituation ndenge nyonso ozali kolekela mentor yo mpe baponi yo mpo sunga zala na motema ya kobomba balobi motema eza sanduku bomba yango kanga fongola bwaka fongola na ebale yo mosala na yo kobondela bondela mpo na moto aye kopesa mokumba ntango ozobondela mpo na ye mawa na nzambe ekokita likolo na ye mpe nzambe akosokipe na vi na yo yango wana ndeko na ngai oyo apokwa na lelo ezalaki wana moke eteni moke tokaboli zwa yango pesa mpe moninga oyo aza nango bosenga kabola le mosusu yo oza no na problème te pesa moninga oyo le mosusu akokutana ete likambo ye aza nango azoluka solution akutani nango epai ya mama sisi alobi yango okobomba mpo na nini kabola pesa moninga soki lelo yo problème eyeli yo nanu te le mosusu lobi okozwa problème le mosusu lobi okuna po problème ebotama na mutu tokimaka yango te toboyaka yango te mutu nyonso azala na mbongo te azala mwasi azala mobali muke mokolo azo connaître problème
me kobomba ba problème yo moko te, kotraite ba problème yo moko te. Senga nzambe apesa yo ndeko oyo akokoka po ete obanda kopartage na ye ba problème na yo po koka kozwa kimia na motema. Nzamba pambola bino na pokwa na lelo, a soutenir bino na problème oza nango. Nzamba sunga yo, a fongola yo miso, ozwa ndeko oyo akozala mentor na yo po koka kokabola na ye. Yo pe mentor, zala pe na mentor na yo. Soki to tamboli mentorship na mentorship ekozala escalier ya malamu. Nzamba kozwa lokumu na kati ya bomoi na biso. Tika nzamba pambola bino.